Bonjour. Mbote mingi na mino soto ba bolinga ka maman Eliane Nit. Na pesi ba mbote ba ebwe abarizenu. Na vimpi boni bandeko na nga est-ce que boza bien? Ba bino maman Eliane ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo ba telebiso kimia ezali. Ndelo ba toujours que kola kolamuka eza habitude d'été. Ko passer journée za pe habitude d'été ko bima ko zonga ndako eza pe habitude d'été. Ngo biso ba to er nso putu sa nini? To mitika kana maboko ya Nzambe po Bible bina biso ke soki nzamba bateli biso te oya kobatela biso kaka en vain. Voilà pourquoi nous faut tomitika toujours na maboko ya nzambe. Olali olamuki okuti pe maboko ekati na okumisi nzambe opesi nzambe. Merci mingi na bien soto ba bolinga ka maman Eliane Nit. Merci mingi na bien soto ba obo sepelaka na maman Eliane Nit. Merci na bino ba obo consomaka ba émission nga. Merci pe na ba nouveau abonné. Soko za muta sika. Okutani na nga mukola lelo na kosenga na o s'abonner na Eliane Nit TV. Après avoir s'abonner, activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois qu'il y a une émission à Sika et au côté de la chaîne Abisso. Ah ouais, tout ça une émission, tout ça un concept d'émission préparons-nous pour le mariage. Donc émission préparons-nous pour le mariage, les amis, émission oh yo tout sera mis ma cambo famille, oh tout ça qu'on préparer bilingue, oh bazo kenanda comme mabala, et ça peut qu'on bénéficier na ba oh déjà bazana ba katenda comme mabala. Et ça peut qu'on sunga peu ba oh yo basi babima parce qu'il y a toujours la gloire de la deuxième maison. Mutako za la kiazaki na libala kufia ki, lobi penza sunge abali pe mbala mibale parce que eza déjà biblique ya sika na sa moi oyo eza tenir so salamaka ezalaka déjà na kati ya makomi que divorce ekoki kozala po bible lobi na biso ke bato mibale so batamboli eke bayokani te bakoki kosala nini bakoki kokabwana et puis ka bible lobi na biso ke la gloire de la deuxième maison est plus grande que celle de la première nyonso nezaka ka bible mutu elobi yango. Alors on a s'abonner. Na Eliane Nit TV awa to ça ba émission culinaire. Donc ce qu'on a posé ko lamba, ko yekola, on apprend tous les jours. Chaque jour tu apprends quelque chose. On a posé ko ba neni ba lamba so mfumbo kitoko, okokola mapondu, okokola mama kayabu parce que elambeli oba mama ba lambaka na obiso to bandi lelo mo ba changement ebele et koti na kati ya makambu ya ko lamba. Donc awa na Eliane Nit TV okokuta ba émission culinaire ezali. Na ça rappelle ba vlog na ngai, na ça rappelle na kati ya ba télé réalité. Donc on a surtout okuta na kati ya Eliane Nit TV ba divers ezali. Ah pa biso tozana monotonie ka tete. Monotonie za kati. Ah ba divers ezali, omona nga libanda, okomona nga na wenze, okomona nga bodon makambo ebele ya kotala awa na Eliane Nit TV. Soki o s'abonner, okosanuye na yo te. Poza makambo ebele okomona awa, tango otama makambo ebele, omona ta branchement esali nini et c'est pélicio. Alors na basoza mutakanda kotala ngai te po sepeno na ngai te so moko za fanatique révolté kotala ngai te so za mutaketo kotala ngai te so za mutazua kotala ngai te so za mutama likundu kotala ngai te surtout yo na ye kuna omone bosiliki apo boza batu ya kanda leo to sola boy na sepeli mingi na émission moko na sala ki hier le 1er décembre pour le lot déjà toza le 2 décembre na sepeli na émission on a sala ki ezaki émission tezaki télé-réalité wana ki émission tezaki télé-réalité le o nde eza émission mais oya hier ezaki télé-réalité na yamba ki beau frère nanga na kati ndako ipa nanga le pasteur Jérémie Nit na mwasi na ye na bana donc ezaki télé-réalité siko autant on a sala ki yango na servaki bango ndenge ezalaka bapa eba na ndaku opesi bango biloko ya kolia balia opesi bango ta mo verre mai bamela esalaka bien nde ba edika biso ndenge wana eloko na sepele ezake bato batalaka nga pena na bantu kate awa na Eliane Nit soko tali soko telinga na liso malamu okosoka eloko moko ya bien amoko talanga na liso mabe mais so telinga na liso moko ya bien okozelo komo kaka ekosala nini ekosepelisa yo okobakisa mo 1 plus ndenge toloba toujours ba papa babenginga misatu à chacun son tour ba papa bayebisinga mama Nitu eloko osali wana mama Eliane Nit esepelisinga makasi nalinga kona ba biloko ya boye soko ozolekisa biso makambu ya ba famille nde mo bake préparons pour le mariage olekisa mambo ba famille ndenge nini mwasi ko vana na ndako libala en tout cas mama Eliane se perception makasi pourquoi parce que ngai ndenge nazali awa émission esepelisinga makasi na che yango na mama totali yango ayebaki te ezalaki nini mais tango akute na ko yo bebe biloko yo makloko tala ngala bi oh mama vanda totala omona moninga mwasi oyo aza mwasi ya libala lokola yo ndenge yembi basemeki na bibien ke basemeki babengi ka tozo parce que semeki nanga azali pasteur Jérémie Nit ye azalaka bongo na Coutré ye ayaki awa na Paris
Tanga komi awa abengi nga kaka na 10h30. Abi nanga maman to koleke pa yo na 13h. Alors puis maman Hélène et pourtant le bien que beau frère na yo abengi na dit oui beau frère na benga na 10h30 abi maman na kozala na 13h. Yonde bomona kinde bomona kina soko mona kite na osenga na yo kende kota na émission nga le 1er décembre kokuta ndenge nini elekanaki. Papa na episinga bo abi tango kaka mwasi na nga zongaki na chela ki émission wana atala. Akomi ko bude akomi ko bude. Na ebisenga bi yo tala ka ba futilité awati. Bino bolinga mambo ba songi makambo ba sango tabo. Oh oh non. Na seki pour la vidéo botindelinga ngo trop yango eseki singa vidéo botindelinga Christian Bombika na seki vidéo botindela kinga eseki singa tellement yango na seki abi bino bolinga papa na bi alobi na mwasi na ye bino bolinga ba futilité biloko ba futilité so babandi ko ba vandeli kombo ya mutu wana bo sepeli ba vandeli vie ya mutu bokoza be miselo bo partager be miselo bo sepela kanango yango wana so mutu avandeli ka vie ya mutu ye kutu ndanga zalaka boy ye kutu zalaki boy biloko nde batu communauté lingi futilité mais so ko so pesa le moza éducative eloko moko eza bien okoko apprendre ata mutu au moins on a bolingi te ate bolikaka bino moko na bakate bo détourner ba te belé na ba émission muteki na émission na zo sala botanga tali ke non koto ba te balingi ake a se pencher na koto ya songi koto ya songo tobo o bo se pe na mo mutu pa bebisa émission na été émission na epesa nini e bebi parce que ake kote oyo bino bo sani bolongo le inspiration na ye alandi kote oyo bino batali kote bozo tala mingi ya onde koto bato basala ni balandaka papa na lobi boy abi maman Eliane na s'appelle parce que ngai ndongo seli boyamba baseme ki ma femme ne le fait pas moi c'est nga sala ngo te que ayamba baseme ki baseme ki baya boyena ndako moi c'est nga kote wana ye wana kote wana place openza to yoka na katena ye yango wana yebi pe biso ba papa mboko ndenge zalaka soki po lobi bo bana ko se tirer makasi e koma kaka ale simba poignet ay sala boy so ko talika bo otiki osala ni otalika bo donc soki bapaya baye na ndako yo moko ozali wana mwende bapaya bakozala l'aise maintenant mobali na kota na cuisine teke na lamba po ndako ezaka ya mwasi ndako eza ata mobali bimisi mbongo asomi ndako mais kolo ndako ezalaka nani ezalaka nde mwasi parce que mwasi moto ayebaka cuisine moti moto ayebi place mbeli ezali ayebi place litungulu ezali ayebi place sani ezali est-ce que ndeko ya mobali soko aye na kati ya ndako amoni ndeko na ya koti na cuisine aolambela est-ce que kozana esengo awazane sengo te soki ndeko mobali ya na kati ya ndako soko amoni kiseme kia koti na cuisine alambi wana ndeko pesa esa nini ekopesa ya esengo bimena ndako nanga makambo wana elekaka te moke te na ndako nanga bandeko nanga batiaka likolo na kati ya ndako nanga ete bayaka te pourquoi parce que na mwasi nanga opesi mbwa boyi bayokanaka te bayaka na ndako nanga te ndako nanga mpona kutana na bandeko nanga ezaka soki toke na ba réunion de famille ou bien tokoyamba na quelque part ou bien toke pa ndeko mais pa na ngai batiaka lokolo te mpona ni parce que comportement ya mwasi eleki makasi caractère eleki makasi donc yo kobengano kaka na attitude okayo kokutela ye yo mo okimia obiso te koyaka awa te attitude na ye kaka yango mo esani yango mo okimisa yo ndako yango tala monaki penza tele réalité wana na tiaki totala na ye mais asepelaki nango te nayebi ke bapapa ebele bana bakati ba situation oyo bato ebele bakima mpa bandeko na bango surtout mpa bandeko mbali mingi bakima mpona nini parce que soki bakuti kaka mwasi kaza elongi ya kokangama c'est fini omona basala nini bayaka liso te alors ntango nayoki boye papa nayebisi nga ezalaki ka ye te nayebisi nde bapapa misatu bayebani te moto abenga tele réalité na mama ndina sepeli nango mpenza libote ezaka bongo famille ezaka bongo mosabi eloko na sepeli olobi mpenza ke non nakalingaka deja makayabu nange evandi soki moto aye nasali kaka sosi mbala moko nabongisi makayabu parce que moto ayaka eyebanaka te olakisi mpe mpenza antuka ezalaki tele réalité mama ozalaki vrai olakisi mpenza pondo eki na kati ya bol olakisi ndunda ezalaki na kati ya bol mfumbo ezalaki na kati ya bol olakisi mpenza ke non nalambaki natie na babol natie na congélateur bapaya baye par hasard nabimisi na réchauffe mpo basala nini mpo na balia mais bandako ebele bakambo oyo basi basala yango te epa na nga esalamaka te oka ye moto aprevenaki na ye ngai te ayeneka bonga na sani nga na kolamba te nanga makasi mambo ya kolamba te bovandi bobeti masolo ti bato monoko ekauki basimizela bakei naye voilà yango naye kozwa na bamama nayebi ke bino makambo bobolinga yango mpenza te mais ce n'est pas bien parce que balobi mwasi nazaka sorcle ya ndako
makambo eza même na kati ya Bible, makambo kolia eza biblique. Ba mama na biki bolinga boete, metali ngai te, ata bo sepela te, yango problème na ngai te. Ngai au moins na lobby, on donne ce qu'on a. Ngai au moins na lobby na bino, o sepeli te ya problème te. Mais na ko senga na o sepela, pona lobaka toujours que MC na ngeza pona obebisa te kasi zaka pona ko bungisa. Na ko senga na o quand même o sepela parce que ekoki ko sunga yo ta mwa mukie. Pour mutu muso ko zo sel kamumoka na ignorance, o sala kaka ana o sala nanga. Mozo ba te ba conséquences nango koki koya tôt ou tard, plus tard, ba conséquences koki koya. Peut-être pona yo te, peut-être ta pona bana. Parce que bana na kati ya ndako vraiment toza na kati ya émission papa nous pour le mariage. Ndoko so koute na émission on a ko senga na yo, o partager, o partager, o partager. Yo ndeko so tala nga ata so sepela nango te. Tia bana batala parce que bana baza ko bala mingi. Tango bana baza ko bala na mabala eske bazo kende. Omona bana muso baza ko reproduire makambo ezaki na kati ya ndako. Elo musu mama yo sala rate, muso ko yebisa bana te. Mais tango kutani na mama Elia ni to lobby, o cheli mona bi mama, yora ko tone mama ni to lobby. Po bana na super nda musu pera batetu. Okoza ko zo lamba, o bisi ko tande ba lamba. Oh non, moi je sais faire ngaboy, ngaboy. Ta musu so lexe mama Elia ni to ba ah. Donc maman bisa ngala sala mama ni to parle bi poto mama ni to na mama ba yeba ni te. Ekoki toujours ko sunga ta mutu moko. Libala ndenge zalaka boye. Famille mobali soko abali yo. Akoti na kati ya libota na ye, okomi ndeko na bango. Parce que porter na kombo na bango. Okomi ndeko ya famille wana. Ezalaka ndenge wana. C'est vrai. Mabala eza na ba réalité nango, eza ya solo. Kasi na première position, tango nanu yo bali, lakisa nanu comportement ya bien, lakisa nanu makambo ya malamu. Entre ba semeki ba tiraillement ezanga kate ezalaka. Ezalaka. Pona lo bana bino ke semeki abomaka libala te. Semeki azana pouvoir ko boma libala te, muta bomaka libala eza bokilo surtout ya mwasi. Po ba bokilo mibali ba sanfutaka na bango po baza mibali. Po nzambe ndenga asala basi, asala mibali, asala biso ndenge moko te. Ya makamusu biso basi to supportaka, mibali ba supportaka te. Eza makamusu mibali ba supportaka biso basi to supportaka te. Donc nzambe asala biso ndenge moko te. Ce n'est pas pour rien o aza mobali, o aza mwasi. Mobali ba salaki na argile, ba sali na mabele, mais biso basi nzambe akamati mopanzi ya mobali. Abimisi kote moko akeli comme moi comme ça, la belle créature de Dieu. Je suis la belle créature de Dieu. Et que l'âme qui toko ya nzambe. Nzambe biki créons l'homme à notre image. Voici l'image de Dieu que je suis. Maman Eliane Nitu. Je suis l'image de Dieu. Ce n'est pas pour rien nzambe a tiré comme ça dans kote ya mobali. Parce que moi c'est comme directement ndeko ya mobali o asalini oyo abali. Bana mingi bazokota na kati ya ndako mabala bazoyeba kolamba te. Tango mosusu pe mama ozokita ya kolakisa mwana te. Tango mosusu pe mwana ozolakisa ye azolinga kotala te. Azotia mutu makasi. Ba conséquence eyaka après. Likambo liboso tango obalisa mwana ou bien mama yo za kati ya ndako libala, il faut yeba ko réunir famille. Il faut yeba ko vanda na famille. Yeba famille o efona o étudier bango nanu bazalaka ndenge nini. Ezana moko episekinga mwana moko mwasi episenga lebi mama ni tunga kote na balela famille mobali nga chaque mois bazana ba réunion de famille. Chaque mois bazana réunion. Chaque mois lelo bakena nanda kwa ntimba réunion, lobi na yanzuzi réunion, lobi na ya lando réunion, lobi na mampasi réunion, ba mesana ndenge wana tout le mois. Ce que yo toko koti na libala oyo ba tu o bazaka chaque mois ba na réunion de famille. Oko kasango bo etembala moko bimi mwasi mabe. Moi o kasango ezate kota na rythme. Tant monsieur o kendete na ke réunion de famille oui papa kende. O tiki yake na réunion de famille parce que okuta bango ndenge wana. Soki yo o kase yango mbala moko mabe komi ba mwasi mabe. Mwasi mabe akabola biso na ndeko na biso banda babala ye na réunion de famille mobala yaka susute ndeko na biso ka susute mbala moko bayinaka yo te bayini poko yina ezaka musika te ko yina ka pembeni bayini yo papa na yebisinga lobi ngala ndako nanga na bana nanga na ndako nanga bayaka te attitude ka ya mwasi nanga ekimisa bana nanga na ndako bana nanga pa nanga bayaka te po mwasi babali aza mwasi akoti deuxième mari akoto troisième mariage. Papa nabi avant
sali de divorce oaza mwasi ya misato oyo naza na ye abi bana na nga na ndako na nga bayaka te bandeko na nga na ndako na nga bayaka te ata soki toza na matanga naza yaya mokolo me matanga esalamaka mpa na ngai te matanga esalamaka toujours mpa baleki pourquoi parce que attitude ya madame ya kobengana te kaka loba ya saka baacte bageste ekimisa oyo moko antinda lobelo te alors neti biloko ya ndenge wana ndeko ozotala nga eza biloko moko ya bien te eza ya mabe eza ya malamu te séparation to pe division na kati ya famille ce n'est pas bon wana eza malamu te wana eza mabe mutu na ndako na ye eza kutu ndako ya mwasi te ndako ya mobali me bana na ye bakokaka koya na ndako wana te ata yo moko mama ata yo moko est-ce que okozala fier na comportement ya bongo ovandaka na ndako na yo na bana na me bana oyo okutaki na libala bana liboso mobali bayaka te mobali alobi ata yo moko abi attitude kaka biloko ya bongo eza biloko ya koréparer eza ya bien te eza ya koréparer parce que ceux qui déjà moto koti na libala moza na ba famille recomposée okosatendre na makambo ya ndenge na ndenge yango wana bana oyo baza kobala lelo bolingaka te bana mwana aza na 25 ans abala mobali mo déjà na 35 ans azala déjà divorcé mwana bozokende kotisa mwana na kati ya mindondo ce n'est pas bien bana oyo baza na ba 25 ans na ba 30 ans babalaka ke mwasi awuti mpa na bango mobali awuti mpa na bango babalani wana ça va mais oyo déjà aza na expérience malamu azo mpe mosusu mpe déjà aza na expérience oyo abalaki koto esimbi te oyo abalaki koto esimbi te bango mibale bakobongisaki koto nga nabalaki eloko bonele ko bosimbaki te yango ebomela yenga libala o patali koto nga nabalaki eloko bonele eloko bosimbaki te yango ebomela yenga libala alors ndenge to se mettre ensemble to sani to bongisa makambo eseki mabala na biso liboso kufa po mabala mibale sa nini etalisi ke po mabala liboso ekufaki ya mibale sa nini ekufa te corriger les erreurs ba erreur ezaka toujours na vie mais il faut corriger yango okokosala erreur osala erreur mais il faut toujours koluka corriger yango alors bandeko basi oyo basupportaka te matanga ezali mais esalama na ndako na yo te ok ndeko nde aza ndeko ya mobali matanga ezwaka une semaine baelendi mardi mercredi samedi bakendaka te bakei matanga esili okomboli ndako na yo ozongisi biloko na yo en place parce que matanga ezalaka chaque jour te bato bakofala mikolo nyonso tu te eza biloko moko ya mike oyo ezalaka ke ozopesa moninga mpasi ozoyeba te kozopesa moninga mpasi ya biloko ya kokorrige biloko ya kobongisa boza na kati ya émission ya préparons-nous pour le mariage eza biloko ya kobongisa soki na simbi mingi kote ba mama parce que ba rapport mingi ba papa ba pesi mibali bazaka na plaisir ya kozala ke oyambi batu na ndako tango oyambi batu na ndako bakokoza la famille na ye bakokoza la ba ami na ye mais tango baye na kati ya ndako oyambi bango oyebi okoti osali bango mwa semoule okosa ta salade ya pamba okopesa tata mwa salamika ya pamba na jus d'orange to na verre ya mai ba meli ba na esengo likambo oya kolia oyo ezati na kati ya bible tango ba mage soki mpe ba ange nayebi soki soki mpe bazalaki banani oyo bayi kotala abraham ye mo abisaka sara abiki pesa bango eloko ya kolia eza biblique pesa bango eloko ya kolia tango apesaki bango eloko ya kolia baliaki bapambolaki ye balobi année prochaine kana date oyo na mwa autant to okuta wapi libumosi evimbi oza deja na zemi ya klali na koseka bi yi ngamu na koma na kati ya menopause na age nga na kobota lisusu makambo wana na sala nini na bosana mapasa mibale ezaki nani wana na koya nango nsima likambo na bénédiction kaka mpona kolia oyo epesaka bénédiction kolia
kolia kaka oyo epesaka moto mapamboli. Par exemple, oke na orphelinat omemeli bana kaka biloko ya kolia. So memeli bango bilamba bakosepela makasi te. Mais soki opesi bana biloko ya kolia, bana bakosepela. Babi le ventre enfamé na point d'oreille. Bana bakosepela bakolia. Baoki esongo kitolie bameli ma e batondi. Oki kotala veuve, mwasi mo akofela mobali, ana mobali te. Ata mosu paza na bana te, ana moto kosunga ye te. Moki kotala veuve wana to memeli liputa, mais so sombeli esaki ya loso. Tango azolia loso abanzambe pambola moto apesenga saki ya loso oyo. Ozoza mapamboli. A chaque fois bando tia loso na libumu. Ozoza mapamboli nzambe pambola. Pambola maman apesenga saki ya loso. Ndako nezanga ya kolia te zanga ya komela te. Obando za mapamboli. Ce n'est pas pour rien. So muta pesi loko kolia kaka merci. Olambeli bana na kati ndako merci maman. Merci maman. Po pesi bango eloko ya kolia. Eloko ya kolia ndenge na lobaki na bino ke mama Bokilo nanga paix à son âme, mama Louise Nitu. So na ki ko tali na Kongo banda ko yebisa nga lobi mama mundi basemeki lelo boko yokana lobi boko bebana, lelo boko yokana lobi boko bebana, basemeki bazalaka ndenge wana, basemeki bazalaka bongo atanga pe mama na oyo yanga pe basemeki ezalaka kaka kita mata. Mais ceux qui ka semeki na ndaku na yo paix à son âme ma belle-mère maman Bokilo wa bota mobali nanga mon 1m85 mfu mukanda mon amoureux de Marie abi lambela bango kaka biloko ya kolia pesa bango balia pesa bango na transport parce que maman azaki na Afrique biso to na poto po ye ayebi ke soki semeki ye na ndako olambeli semeki alie asisi kolia nga kende mama nga na kete semeki nga na kei ozi transport semeki monga transport yango oyo soko akende ya okende na ye na kimia. Par contre awa so moto ya kotala yo okopesa monga carburant te, mais au moins eloko ya kolia opesa ye alia. Toza babantu babokoli biso ndenge wana, toza babantu babokoli biso bongo. Et puis ce qui totali mingi na bandako ya mabala bato o barenyaka na kati ya ndako ya mabala ezaka famille ya mwasi ondo barendako ezaka ya mwasi. Famille ya mwasi nde renyaka na kati ya ndako ya ndeko mwasi. Pourquoi? Parce que ba parents na biso bazalaki mais bandeko oyo génération o babala avant biso to bandai ko mona ke baye ko bala yaya na kati ya ndako ya libala bazuna leki na ye bapese babiaki ndeko salisa ye na ndako ya libala esika ke okomona yaya bali amemi leki moko ya seli deux na libala omona leki muso ake na kena nga ovanda pa yaya aki avandi ya misato koya avandi pe epa ya yaya bavandi na bango po eza ndako mwasi moto akonzaka ndako. Mais famille ya mobali bayaka penza te kovanda bayaka ye mwa muke akei po akoza déjà mal à l'aise amo déjà famille ya mwasi ndeko baza na kenanga bakei ye mwana sikoyo pona ko combler vide wana kosala pe mobali esengo soki pe famille ya mobali baye na ndako mama ya kolia ezali pesa bango balia parce que na kati ya poto awa biloko ya kolia na kati ya ndako ezanga te ou eza bato mosusu basombaka te asomba biloko ya kolia apofela abwaka kabelo na ye asala boya mosusu basombaka te c'est vrai. Mais ata bapate sala bapate na tomate pesa bango balia bakoyebaki non azalaki na ye na viande te azalaki na poisson te azalaki na pate na tomate yango asali nini aservir biso bakosepela kaka po balie. Boza na kati ya émission préparons-nous pour le mariage. Tomeka ko équilibré. Tomeka ko équilibré. Ndako erenyaka famille ya mwasi. Wana mutu nyonso to ayebi ke ezalaka bongo. Pourquoi? Parce que tokola na bandako, au moins ndako na bino mwana mama leki na bino azalaka wana, mwana mama kulutu azalaka wana, mwana noko azalaka wana. Mais po mwana tata mwasi ezalaki facilité. Bana tata mwasi na ndako. Ezaka facilité. Mwana tata mwasi ko kikoya une semaine akene, mais mwana mama kulutu na bino kovanda wana, mwana mama leki akovanda wana, mwana noko akovanda wana. Mingi privilège à côté bon maman par rapport à côté bon papa. Yango la bande ko ngana bana bande ko nyonso ceux qui famille à mobile libota mobile baye kotala yo moi eloko kolia pesa bango balia
surtout biso na poto atukomala comportement ya ndenge moko ke comportement poto boyebi ndenge nini tozalaka. Mais papa oyo nde balobi boye c'est que pasi wana peut-être yo mpe moto otalanga ke soki basemeki no mpe baye ozalaka manfu. Non, ko s'enfouter te. Vandi opesi mbote mwele kwa koli opesi bango ya komelo opesi bango bosololi muke osimizelo kena osimizelo soko bimo bimi na yo okei po kote na bango pe bazalaka na kimia. Boyebi kende tozalaka boye mutu mo ivaka éternellement azalaka te mutu ivaka éternellement. Ceux qui bozana batiraillement makasi eke likambo ekoyi ezalaka sous difficile pour beaucoup ko se réunir ensemble. Ezalaka facilité. Ezalaka facilité. Yango la faut koyebaka pona ko vanda bien, il faut koyeba ba caractère ya bato ebi oyo limite na ngana eza awa. Oyo limite ya ngana eza awa. Oyo to seka 2 minutes ekoki, oyo to ko sur la 5 minutes, oyo to ko matina ba 15 minutes. C'est ça. Ko vivre na ba semeki eza na ba technique. Ba technique. Webi ke oyo to solaka nika 5 minutes ekoki, oyo to kena tina 15 minutes ekoki, oyo tina 10 minutes. Oyo kutu to sokaka na 1 minute. To silisi. Alors, ko lukate o dépasser ba borne par rapport na ndenge so yebeli mutu ke mutu wana azalaka boy. Ko dépasser ba borne te. Po so ko dépasser bo bebani. Boko yokana te. Omona bo banda ko swana. Lelo bo swani lobi ko sposo. Lelo bo swani okeza kitoko te ba ko swana. Malamu te. Soko ko garder ka ba limite. Eza ba mpe ba seme ki peut il faut ba yekola pe. Bino pe ba seme ki bo yekola pe mwasi ya ndeko na bino. Bobi ye azala boy. So na sali bo ko sepela te. Yo po garder bande na yo. Otabi So na lobi likambo boye e ko simate. Vous mena sa nini? Na garder na nga silence. C'est comme ça. Yango nde baba ko se supporter comportement na nga supporter comportement na yo ebi ke limite na nga na yo ezalaka ko dépasser ba limite te pour ce ko dépasser to ko yokana te. C'est comme ça. On mona boko vanda bien. Alors bandeko mingi ezaki pona bandeko basi o bazana kati ya mabala eza poza na kati ya libala te. Ndenge ba famille oyo yaka na ndako ndenge oyo yambaka famille na yo so ba yo sekiti na nino koto o seli biloko kolia o mwana mama na ngai mwana mama leki na ngai mwana mama boye na boye salaka pe fort kota famille mobali pe okokaka pe kosalela pe bango ndenge wana ndenge osala kota famille soki baye oyambi bango osepeli balie bameli bakei salaka pe fort famille mobali pe soki baye osepelisa bango pe balia bamela bakende osala équilibre na kati ya libala na yo ekozala bien wana eza nde esengo oyo yo kopesa na mobali oyo abali yo akosepela. Il faut koyeba ke mibali soki ana mwasi eke mwasi nena bandeko bayokanaka te esalaka bango pasi esalaka pasi mwasi na nga na bandeko na nga bayokanaka te esalaka pasi omona mobali aka na position moko ya difficile ya position trop difficile epai alingi mwasi abike na kobala pe ndeko te mwasi na nga aza mwasi na nga epai pe na koboya ndeko na nga mpona mwasi te ndeko na nga aza ndeko na nga. Alors mpona boyokani ezalaka yo mwasi nde fo luka ozala na au milieu pour que mobali azala bien na côté na bandeko na ye azala pe bien na yo mwasi azala pe bien na côté ya bandeko na yo parce que mwasi na bata bobalani babi mwasi na basi babalani bakomi eloko moko. Donc c'est ça. Moi moke na ngana ebisa bino yango wana ba papa o ba ebisiki ngai ba benga kinga muto benga na tourner po mibali basepeli trop na télé réalité wana parce que mingi ba mona nga na famille du cœur fende ba mona nga na bango donc mingi ba sepeli comme o ba simika maman Eliane oui wana peut-être pasteur Jérémie ni tout mo chopo moko na mobile na nga papa moko mama moko ba papa na babi na nga to mona ko na famille du cœur mais moi to moni yo na famille mobile na ngai aza bango sene ba botama baza na poto mais faut boye ba ke belle famille na ko exposer bango te. Il le quoi un pasteur, aza déjà mutaba YouTube, ate ya kana déjà un personnage public. Yangonde na chaki ye quand même hein, bon mon na YouTube. Mais ba oyo bazaka na mambo na ko cha bango te bayaka. Tozala kana ba même mona cha bango ezate parce que vie na bango est différent. Na ko kotsa bango na vie na ngai te.
ba vie na bango c'est différent na vie na nga naza personnage public nga naza na public mais bango ba belle sœur na ba beau frère o baza public te tant nazaka na bango na ko kiko lakisa bino bango te parce que bango baza lokola ngai te o na lakisa bino parce que baza na ye personnage moko public yo na lakisa bino ye mais bango surtout tozaka na bango tokutana katolika tumera mais na lakisa bino bango te parce que zavi na bango tako bino pe ba ah nde bozala so mko na bovande mtu bende ofinga boluki mobile na ye boche boluki mama na ye boche boluki alors na za ko protéger bango bande konanga bazawa na protéger pe bande konanga na protéger pe na bana nanga na protéger bona nga ochela bino bango te bazali encore bobiso balu bando toza kebele toza bobi ka balu bando babota toza talebele mais na bando chila bino bande konanga te pour moto apona via YouTube c'est moi bon ce qu'on a bando le bino bango na YouTube na musani moi le bino bango ezati pour YouTube to bindinga ezalaka moi le bino bango ezati on a le bino ka beau frère bon mon ki ka poyer pas de problème alors bandeko pona kosuki ça moi c'est libala ebozanda ko libala il faut ça la que fort ou équilibré ndako na yo côté famille mobali na yo na côté ya famille na yo soko ozana kimia na famille na yo ozo pe na kimia na famille mobali na yo eza malamu komona pe mobali na yo kozana nini akozana esengo ye moko pe akozala na kimia wana soko ozo posa pe bandeko na esengo ekobanda kosala ye pe esengo so po pesa bandeko no pe esengo ekobanda kosala yo pe esengo ona kokai kosona bino mko alelo yango bobiki ngana sa pesa ba mission ya milai mingi te pona nga lelo ikoki mena ya pesa bino ke mikolo ba mission sani ezongi mikolo vraiment na zongi ba mission parce que na komi vraiment na temps mikolo vraiment na za ba disponibilité nanga ya kosala ba mission ndenge bo mesana ki obia na za mo lisolo benga mama ile na epse ko hésiter te benga nga pesa nga lisolo na yo na ko ya kosala nini ya kosoma nga marché mo édifier bat nina baki na ile anitu akamta polémique te awa sans polémique na kamta polémique te na kosa na moi boy mama kamuza ngo sur la toile na chima pilipili na mungwa oui mais vraiment à la base na ça monta polémique te pona lelo to suki wana que Dieu vous bénisse God bless you Mungu anubariki tata nzambe kalu sakumuna nzamba ni beshini bala betu bons boka mataba bisous bonne journée